Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Il est l'équipe partout. KNB. Kinshasa Nabiso. Qui n'est l'équipe partout. Qui ça il l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo karatarate. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Quand on kin. Qu'est-ce qu'on a déjà zappé. Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui t'a fait l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Mais là, KNB, qu'on zappé, ce putain de tchèque au Vandi. Mbote Bakino a peu bien vu le numéro ya Sikaya magazine Oyo Bolingaka Mingi Kinshasa na biso KN. Après que quelques membres ya UDPS approché qui dynamique na G7, Bruno Mavungu, secrétaire général ya UDPS, alobi makambo wana etali bango te. Oyo ka ndenge Bakino balobi na micro ya KN. Bento Kangamba. C'était relâche. Ah, Zubilahi. Boni bakobe ngomwinda. Bamambo mususu ya IDPS bakendaki koluka bandeko ya dynamique na ya G7 po bayeba ndenge nini bakosala mpona bakende dialogue. Mais kasi secrétaire ya IDPS Bruno Mavungu alobi ke makambo wana eengage IDPS te. Yango tokiti na terrain tosolanga bakino bamekana mikopesa biso bavi na bango par rapport ya division oyo ezokota na kati ya IDPS. Aza dessus na comportement ba politicien na biso. À ce moment-là, si le gars doit avoir un mot de wapi. Bayokana basangana, bakome loko moko. À partir de loko moko, ceux qui vont y soient yokani. À ce moment-là, tu as une solution. Mais ceux qui doivent diviser, tu as une solution. Na osenga bandeko na biso IDPS ba benda bandeko nyonso ba comme bloc moko. Congo tu as besoin d'évoluer. Sur ce point-là, il faut d'abord battre l'entre bango na bango, hein? Battre l'entre bango na bango pour que solution au peuple a rondima, hein? Et zoama. Parce que jusque là au lobby, jusque là peuple a vendu mais a contenté. Problème il y a confrontation, il y a IDPS, les alliés ba manœuvre moko makele le moko ya pamba, ba manœuvre moko dilatoire parce que na moment oyo tozanango ezali moment moko très sensible mais ezosenga na ba acteurs politiques maturité politique et ça na kati na bango parce que bitumbo bazobunda na bango ezofutelo côté mais dialogue yango ndezali indispensable pour le moment lokola bazobunda bango na bango bato ya IDPS le deux partis esengeli bayokana basolola entre bango batala o ezali essentiel pour na mboka et pour na peuple congolais. Bakino na pesi ba point de vue na bango par rapport ya makambo ezoleka na IDPS na biso pe tolobaka de IDPS atika rejouer na budget parce que nous sommes les bloqués car bon fonctionnement ya mboka donc si réellement baza convaincu qu'il faut bakende na dialogue basala yango ole ya ko tourner en rond et tous à la bloquer mboka etika ko kende liboso Kinshasa et l'équipe partout. Va réagir sur donc il y a 10 000 casques au président de la République Joseph Kabila à Pesakiba. KNB Kinshasa et l'équipe partout le souci de na terrain pour na kosona bande kona biso bakumbaka mamoto to benga kabawe wa ba biso. Sentiment na bango eza nini après que le président de la République a payé bango 10 000 casques pour batambola nango. Attention a payé ce casque mais normalement a payé ce casque. Biso bawa to ça na respecter na mboko. On a président payé biso to CPA so la bakabula to CPA. Na
na kozwa yango etake eloko oyo président Kabila mpona biso oyo mpona protection na biso na kozwa mais pote nasalela yango eza vraiment difficile parce que na ndenge bayebisa biso tosomba casque tosomba permis tosomba mikanda tosomba do makambo ya moto nyonso ezala en ordre bamosusu bazala nango oki aza na mikanda nyonso ezali mais soki bakangi na bureau tout ezalaka ka 18 000 donc soki bakangi oza na casque oza na permis oza na mikanda oza na nyonso tout complet bakangaka kaka amandi nango ezalaka kaka 20 000 francs congolais. On a besoin de moto. Est-ce que casque est vraiment moto? Est-ce que casque est pesa mutu mbongo? Apesa biso ba moto et puis tracasserie pour kokanga esi là c'est ça la solution va retrouver pour ba montar. Bolandi ndenge bandeko na biso bakuma ba moto to benga communément ba we ndenge ba lobby biso na kanbe. Tokosenga la bino bato botuzaka nzela comme ba conducteur bon respectaka ba we wa peut tokosenga la bino ba we wa boza la reconnaissance la 10 000 casques o esi bati na disposition na bino au lieu boza la ba million na million biloko o koya en avenir o bomoni na nté. Kinshasa et l'équipe partout. Constat moko esalami na Kinshasa ba parents misusu ba koma na bizaleli ya ko changer kapana na bango be code na fin de l'année soki azali na nyonga nyonga. Koloka ndenge ba parents misusu ba lobi na micro ya KND. Banzembo ebetaka souvent tant que dans la place mais la ninga mingi tozala na bango Kinshasa l'équipe partout KNB sali constat ba paré belé a na Kinshasa bazala na système so ba komisi ba na bango na ba école au privé au monde en soki a fouté les premiers trimestres deuxième trimestre bazala bulembu ya refuta troisième trimestre basuka rapeka ka bongo te au monde leke batika mwana wana atanga kaka na école oyo azala nyongo au monde ba longoli mwana ba keko komisi côté mususu batiki nyongo na école wana yango wana to kitaki na terrain pona kwa ko tuna ba parents pe na autorité ya école pona nini comportement bon wana ba parents batika na nyongo balongoli bona na école wana aka changer école ezalaka mabe soki o changer école bayebi donc caractère ya mwana wana te bayebi capacité ya mwana wana te et poser problème pour mwana à s'adapter na école wana oyo yoki commissaire wana eza erreur parce que école ake commissaire wana il faut afuta pe mbongo donc conseil nga na kopesa na baba eza soki difficulté ezali autant ko arrêter soki ozwi possibilité o continuer que mwana atangi lelo kuna atangi kulelo lobi na école lobi kuna na école lobi kuna na école ezala bien te pour na éducation ya mwana na ye. Ouais, d'abord je suis un responsable ba parents basala bloc wana basala mabe. Qu'est-ce que nous racontons? Tant que parents y est avec au sein en école, une dérogation. Biso ta école, tous en a bonne foi, on dit moi on a fait l'examen. Moi on a fait l'examen, moi on a 6 examens. Qu'est-ce qu'il arrive? Bah parents belé bazab insolvable. Parents tellement animé na mutema mabe, azubita mwana, a quel commissaire d'école mususu. Ils ont bien été, les parents c'était un mauvais comportement. Lundi, les parents et les autorités à l'école n'ont lobby. En tout cas, ils sont à Kanibé, ils ont les parents. Ce que moi, je suis à l'école, il y a des foot à la place où ils sont comme ça, à côté. Parce que les enseignants ont besoin de ça, à l'école, ils ont besoin de parents. Ils ont foot à l'école, ils ont besoin de foot là-bas, ils ont besoin de comme ça, à côté ailleurs. Parce que moi, je suis déjà à l'école, maîtresse, ayebi déjà mutu capacité ya mwana ndenge zali akomati pe na classe mususu par rapport ya capacité na so que comme ça na école mususu au monte que so ra mwana faible car de plus en plus mwana ozama elete abanda bundana aroya on duka za maelete na vie Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino esaleli bino réflexion sur ba fille oyo ba modifiaka ba photo oyo ba postaka na ba réseaux sociaux. Kinshasa et l'équipe partout, tout ça, constat moko depuis avènement nouvelle technologie, bah te belé, bah comment ceux qui a linga kanga photo et qui a publié na toile local la Facebook, dans la toile de la public. Topé ceux qui a linga ça la mise à jour la photo profil na yo comme on a monté 8 ans, il y a comme modifier photo na yo comme on a mutu. Akangi photo peut publier mbala moko et comment penza passer. Surtout ba fille ba comment l'habitude wana ya ko modifier ka ba photo avant ba publier to avant ba changer photo profil yango to kiti na terrain pour no kosola na ba fille bango moko
bayebisa biso pourquoi il faut kaka modifier photo avant publication to avant mise à jour ya photo profil. Eza mingi na Facebook baluka mabala baluka makambo ebele. Peut-être na boyane kitoko te mais na modification na lero azotia batemo basili batemo nini peut-être mtu père au monde fille ya kitoko anti beauté na mais beauté na été. Mais pour nanga vraiment ya kitoko te. Mais to ça encore parce que ça mode. Il y a d'autres personnes basées sur na bangote. Donc pour la bango pour abima bien j'aime les belé na Facebook par exemple pas que tu vas commenter belé il y a une fois d'application la modification à modifier à se transformer à être un peu plus belle vous voyez un peu après à publier pour comment là tant que écouter na mon chance on peut voir Lulio parce que ça existe hein à Lulio et mon boé et ça oyando kanisate c'est pas bien il faut être naturel et ozo kanga photo tinda ngokando kangela ngwana ils ont moins bien été parce que ce jeu le nom moko okoki publier ngo pe mutu passe pe na oza mabe oza bien mais ceux qui modifient ngo ya mutu peut-être ngaka bala donc soit au monde vrai face na o donc ils va bien te pour nga eza bien te na modifier mais la tinda ngo na Facebook te za juste pour nga mo balandi bakilo ndenge balobi en tout cas biso na kalmbe toko beta c'était peut toko yebisa la bino bato bo se confiaka na ba photo bomona na ba Facebook boyeba que la vraie personne a publié photo na Facebook souvent ezalaka personne réalité ba fille mingi na ba jeune garçon mingi ba koma ko ça la application lokola Simera, Insta Beauty, Instagram, Photoshop, Pixstory, Pixmix, Retricia. Quand on peut modifier photo, au moment où moi c'est un qui te commet. À côté de l'application, on a pour baxer sous couleur, toi baxer sous beauté, na photo na ezalaki pour publier un moyo pour comment on a se confier quand la photo on a. Tant que la personne réelle en tout cas on vous a dessus alors bon se confier quand la photo comment on a na Facebook té. Bon nous connaît beaucoup la moto réel boye ba ce que zaïe to a modifier photo na application tout autant à Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB Kano photo to seka moke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Maman m'a passé. Écoutez. Tout ça comme ok. Écoutez. Maman m'a passé. Écoutez. osali constamment que ba wewa na ba chauffeur ya ba voiture IST batalaka na ba conflit de circulation yango totuni bango soki bawelaka ni et l'équipe partout tosali constamment que depuis que bande kona biso bakumbaka moto to bengaka wewa na bande kona biso oyo baza ba chauffeur ya mituka Toyota Mark IST batoni na vie province Kinshasa entre bango nyonso mibale conflit eza makasi yango tomituni conflit wana ezalaka dû ya quoi yango tokiti na terrain tosona bango mobayisa biso mpo na nini bayokanaka te tellement baana notion moko te ya conduite baleki na formation moko te yango bakundaka ndezone bakotaka selon ndenge bango bamoneli balingeli yango basurprise esalamaka mingi oyo bazwi baproblème oyo accident esalami ya conducteur ya véhicule na moto ya moto eza suite ya
ya manquement ya connaissance ya bato ya moto nasalaka tu soki azoyelela to azoluka nini na ye natikelaka yanga bango baleka na bango mpo na bike na suka moto akozwa eloko aza te atanga naleki ata ye aleki wana eza desordre ya kozanga nde makanisi nde moto esalaka bango ndenge wana kecho azomona comme situki moto bango baclient nde yango sikoyo yazali toma conflit wana vraiment neti soki moto bango asiko bakale biso baitoa alipo alekisa oyo bakale bayoka nde okumba bamoto mabe koleka biso nde bachauffeur nde toprotégeaka bango bango babima ndeni omonaka miniti moke mulu abimi liboso na yo yo mpe soki prudent te omona kuna otuti ye mais soki prudent se défendre omoni ye wana leki mais soki olobi na ye amonika yo moto afautif mais mabe na bango bayoba yango te bolanzi wana ndenge bandeko na biso bango balobi nye biso na kani mpe tokolobaka na mokuse ke nzela oyo leta asali eza kaka mpona bato ya kesh te eza kaka mpona bato oyo bakumbaka motu tobengaka baoyoba te eza mpona bato nyonso alors yo motu ya kesh soki ozotambola esengeli otambola na nzela na ndenge ya bien orespecte motu ya wewa yo mpe soki ozotambola esengeli oyebake nzela wana eza kaka ya yo moko te esika liberté na yo esuki nde esika ya moninga mosusu ebandi Kinshasa eleki partout. Bakinois va réagir na comportement ya mwasi oyo abimi na ndaku na ye sans autorisation ya mobali eke azwi likama mobali abokosalisa ye. Kinshasa eleki partout lelo tozosolola na bakinois bayebisa biso soki obala oke mwasi na yo abimi sans autorisation na yo bisika akei likama ekoli réaction na yo ekoka kozala nini boyoka bango ndenge balobi na mikro ya kani ndenge nayebi mwasi azobatela libala na ye aza mwasi aza kose respecte aza mwasi ya libala d'abord yabangaka nzambe akoki jamais akobima na ndako mobali na 100 fois alak et puis ata mobali abimaki d'abord telefone ezali akobenga papa ngalingi nakende obie maluku elingi nakende kingasani angai mobali nakopesa accord mais mwasi abimi nga nayebi place akei te nokakaka asali accident ya sendo to na kingasani mpo na nga aza mwasi mabe mwasi soko ozobima il faut oyebisa mobali na yo mobali mpe soki ozobima il faut informe mwasi na yo ke nazokende boye nakosuka boye nakozala boye nakozala boye mais yo obimi mobali na ayebi te atiki yo na ndako okosala accident na masina bandeko na obalanda nga na oya te nga na ye mosala ye atiki obima nsima na ngai oyo akuti na onga nga na okipango te na kosundola ye oyo accident oyo likambo nini ngai na kosoka maboko mwasi soki alinga ase déplacer akosinale mobali auparavant ke na kobima lobi na RTL pour un problème tel par là mobali oza informé soki ayebisaki yo te ekake subite na place yango oyo oyebi te oza informé na mosala ke mobali na mwasi na yo aza na problème kota akendeki eza eloko ya kosilika nani te eloko ya liboso eza information oyo ozwi et deuxième okoluka okoma na lie oyo mwasi aza na problème ntango okomi bokoyeba bomo mwasi soki eza ka oyo eza grave to eza ka moko léger mosoigne ka esi okomi na ndako tuni okomi awa na ndenge nini ngai atikaki yo na ndako ala ye mwasi akongo s'explique soki otuni poliment manso ezalaki nango nzela ya mabe na ndenge otuneli ye akoyeba biso loka liboso mbali nanga limbisa iso epekaki nzela malamu aso mbali nanga limbisa kwa yesaki yo te me nakenda epondo maso bandeko na yo moko ya boyi baya koloko na simo zalaki te nde balobi bazali na likama kote wana bazali na problème nakendaki na yeba nde na ye kozwa ya handicap bolandi bavi ya bakinois me biso tokoloba kaka boye na basi ya mabala soki ozobima asalaka effort ya conforme mobali na yo mpo bamakambo modele wana ekoma te me na mibali mpe boyebaka ke mwasi oyo aza sous responsabilité na yo quel que soit problème il faut ozala wana mpona kosoutenir yo parce que famille na ye bayebi ke azalaka epai na yo donc problème oyo abimaki sanke yo oyeba bokoya kogere yango après na yoluka nani kozwa solution na pasi oyo ekomeli yo Kinshasa eleki partout. lelo toluki toyeba epa bapasteur babishu oyo batikalaka nango après délivrance ya mutu to mpe baano oyo balongolaka moko ya bapartenaire soki moko na bango akufi basalaka nango nini mpe batiaka yango wana. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda peti na bango bazali kolia mpe komela liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te
Magazine KNB tozolobela lelo sujet ndenge ezalaka que moi c'est ceux qui akufeli mobali cérémonie basalaka jour ya enterrement ya kolongola mobali alliance ezaki kostangisa ye na mwasi mingi tomonaka pasteur alongoli mobali alongoli pe mwasi a prier mais place ba alliance wana ekendaka tomonaka te bato mingi balobaka ke ba pasteur bazongisaka te bakendaka nango parce que lelo moi quand même eza ya valeur on toyeba réellement tout na pe quelqu'un qui o ba vivant ba makambo on bebisa biso si réellement bakendaka na ba alliance bazongisaka te. Donc à mobala kufa quand moi ça kufi ba pasteur balongola alliance et tout na rappel biso mo photo tout na ekenda wapi ba pasteur ba kena tout na ba pasteur bo kenda nango wapi fuzo c'est la biso c'est logo la biso to so kaboli biso ata maman moi si be papa ya mobali be pesi logo na ba ba biso biso clair to ba pesi ba laisse so kenda c'est que pasteur pesa na bijouterie nani na esika moto toi misère kotika biloko nebi que ceux qui bazui moto na biloko ne sote na ba délivrance ba kina kotumba mais bijou c'est que na teka ngo c'est que teka maka alliance wana ba ko sa ba prière spéciale o nzambe asunga pi bazongisa na kati ya famille total rapesima vie sociale na mboka za passe na pouvoir nzamba pesa ba ko sambele pi bazongiseli mo que voilà les deux les amis balette les deux alliances bazongiseli maman mutakufeli esunga ye na charge tika nango ona ngai filo mobile na ngabala ngai tulatene ba alliance akufi na ozo alliance mobile na nga ezelo kwa motuya na koteka ngo pe ko sunga na lesi bala ngai ou bien na koteka ngo na chidi une église boki ndenge bakina balobi na micro na biso alors biso pe toyebisaka na pasteur que ekozala très important soki olongoli bato ba alliance wana na misapi il faut pesa ngo membre moko ya famille oyo aza proche oyo kosala ke après matanga a remettre na mwasi ya mowei to na mobali ya mowei parce que eza eloko eza ya or ko servir muninga moko atikali ateka ta esunge na makambo ya bana to na kolia ya bana mais pasteur olongoli ngo kena o sa na nini en tout cas ça bien te faut ozongisa ba alliance à bato Kinshasa et l'équipe partout. Force One Service azali côté Kamituka Toyota IST na $6,000. Ceux qui ont intéressé, zoba détail na élément. Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, Boyoke Lokoyo. Occasion n'est pas manquée. Force One Service azali ko informer na bino nyonso. Kazali côté ka ba voiture Toyota marque IST na $6,000. Ba couleur ezali disponible. Blanche, grise, bleue et verte. Ceux qui ont le détail, les cannes avenue Colonel Béa numéro 56, na immeuble beaucoup en diagonale na hôtel de ville, na commune à Gombe. Topé Béa le numéro 081 99 64 301. Boya et Belé Kosoma ma voiture Toyota na $6,000. Pour les déjà la matadi. Gagnez temps, pour stock très limité. Lelo toluki toyeba pourquoi est-ce que soki mwasi azali na bana mapasa et que lipasa moko akufi bakopekisa ye alela lipasa wana te le père que moko mususu akufi. Kinshasa l'équipe partout KNB linge ba soki maman akufeli mwana moko ya lipasa ndenge bapekisaka mama ke alela te sinon te lipasa wana mususu a risquer alandai ezalaka ya solo to ya lokuta mama moko akufi kolela te poso oleli mingi wana mususu kolanda moninga na yango bapekisaka mama atika kolela mingi tango tokuti yango tokomona soki mama boti mapasa soki aleli mingi te tika kolela omona lipasa mususu pe akolanda moninga na yango na bapekisa ya makambana eza ya lokuta na mona biso bandoki babanda kokotela na makambo wana mingi bandoki alibota wana nde babanda kokotela na makambo wana baprofite oyo atikali po balia ye bakosela oyo ntango mama alelaki me mpona biso ya mikolo baoyo toyebi nzambe tokipaka makambo wana te aza mwana kaka lokola bana nyonso lelo wana babanga nyonso babotaka biso ezalaki mpe kaka bongo soki aboti mapasa mibale moko wana soki akufi eye na ntina kolela te po bango bazali bana moko lokola bawutaka soki bakobenga bango kaloko bawuti bana ya mosika bana ya mamai wana yango wana baza koloba ndenge wana ke soki mwana nakufi makambo ya kolela ezali te ifo bosebisa ye kaka
poisson bosebisi ete mabe mosusu mpe akupe kolanda bolandi bakino ndenge bapesi baréponse na bango na micro ya KNB atuka mwana nyonso aza mwana ezala mwana aza lipasa ezala mwana aye na nsima mapasa ezala mwana aye liboso mapasa bango nyonso tu baza kaka mwana soki mama akufeli mwana esalaka mpasi na motema eza normal fo mama lela bandoki ndenge bakomaka koprofite wana soki mama akufeli mwana lipasa ke soki aleli moninga na mosusu akolanda mpo mama na bango alelaki en tout cas d'autre part mpe eza bokoko peu euta na bakoko banda kala babanda kolela te soki mwana lipasa akufi tokomi na suka ya magazine na bino ya lelo topresentaki yango na boulevard du 30 juin soki olingi olata kitoko lokola bapresentatrice ya KNB adresse eza kaka moko avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu croisement Ethiopie epai ya mama Mami Bilema Dorcas Kinshasa et l'équipe.